Tuko so tumembisi kolinga te mbisi ekauka te mbisi bonkiza ekauka te mbisi feza mwa pete lokola nini nazolinga na kati ya mai nani toyoka te pase Moïse ndi ya bota nde toyoka te ya bota fini nango mpenza pase Moïse ndi ya kolinga aresista bote nga nalingi na ngayo te mpo bota yebino ata soko oyoki ke mobali nayo tomonaki ye boye apesa motu boye mbote tokutanaki na Château Rouge namonaki yo avant bande reposer la question au plus na blog à coller lié allié na ena force tant qu'on encourager Moïse c'est un divorce Moïse va danger Moïse était danger une autre Moïse tiaye Rabbi ne change pas Rabbi ne changera pas mais les hommes changent il y a que les imbéciles qui ne changent pas tout le monde peut changer du jour au lendemain moi maman il y a dit dans la rue que moi dans un rencontre divorce et là on dit que on s'arrêter ba bon s'arrêter que le va me watana ba bon s'arrêter kaka. Kuna na lola landa libonzeli na bonzeli yo na moso salanga ya malamu nazangi nini na pesa na yo yawe nalela mingi ye lelo pangusi pinzoli nanga toi le consolateur des âmes abattues lelo sukisi pe pasi nanga maloba ya banguna nanga esuki na nzela otalelaki nga na miso ya licho lelo yo nzambe asali bamingi basutuki nzambe apamboli ngai ye nzambe asekwisi ngai ye nzambe apambola ngai na mosala nzambe atomboli ngai ye lelo yo nzambe asali bamingi basutuki nzambe nanga ebekozani na otelema nzambe nanga nayoka yo na sango lelo nga namoni yo bonzambe na yo emonani polele eloko ebwakama ezwi lelo motuya kolela nanga ebongoni esengo lelo liboso ya basantunga na membeli yo action de grâce alors bonjour ndeka na bakebana bobenga bamama mpe osanini bobenga papa ebiso na bino yango ebandi une femme à la maison avec maman Elia Nitu boyokana na bit maloba ya banguna na nga esuki na nzela nzambe atombolanga na mosala nzambe sokolinga ye lelo yo nzambe asali bamingi basutuki polisa maloba ya nani ya faire main kalambai bonjour na place tout bolinga mama Elia Nitu bolinga émission na problème pour le mariage toza na kati ya une femme à la maison mwasi na kati ya ndako mwasi na kati ya ndako asaka makambo ebele mais mingi tomonaka mwasi na kati ya ndako amipesaka mingi na oyo etangami makosa parce qu'il faut kolesa libomo surtout soki oza femme mariée libomo ya papa esala soki mwa babilobo papa efalia mpo papa asa nini papa asepela merci na bino surtout bokritanga matoi na bino mpona kotala ngai mpona koyoka oyo ngai nalobaka ntoka napesi bino merci lelo naosala continuité ya émission oyo nasalaki concernant notre frère Mike Kalambai avec notre sœur Peniel, avec notre sœur Peniel Kalambai, parce que tu sais quoi, ça nous Peniel Kaka Kalambai, parce que moi c'est ce qu'on a apporté comme moi mobile né, n'enga pas na ça chimbui, mais na ba ba ebinga ka maman Eliane Nitu, ba mo te belé na bana mbinza pa nga na koleli, mo te belé na bana mbinza po nga na mwana kote kuna, ba mo te belé na vie na ma César ngadi, ya César ngadi, entre la pesi mo te belé na bino surtout Baya Nangane surtout, je te fais de gros bisous, Micolette, de gros bisous. Oh, petite sœur Kina, Mambi, Kina, je te fais de gros bisous, qui a monté malgré mon nez, Yaya Zakaya. So, il y a eu un, il faut parce que Yaya. En tout cas, il y a le petit je te fais
fais des gros bisous. Des gros bisous. Ma bisous est belle la famille comme Bimba. Oh, ma copine d'enfance, Dylan, je te fais des gros bisous. Guidil ceux qui n'y ont pas gros bisous. Na yo, na bien sur toi. Moi, t'es belle là-bas, na bien sur staff. Mais moi, t'es tout. Na mon kilo, surtout, bateau, au balingaka. Maman, il y a Nito. Bateau, bah, ça n'a confiance. Pour la service traité de décoration, la providence. On appelle ça Nzambe, merci. On a eu Nzamba, Pambolanga, na Mosala. 11 ans d'expérience, 11 ans d'existence, 11 ans de succès, je ne peux que dire merci Seigneur. Alors, nous avons la continuité, il y a monsieur Nabiso et frère Mike Kalambay. Nous avons par rapport à des commentaires. Les commentaires, on a vu au bout de la SCP, singa mingi. Mousse seki singa, mousse zoka moussa. Na c'est pas qui m'a cassé tout le bani, tant que tu as salé loco. Tolinga va continuer, surtout personnellement on va continuer par rapport à Bino, bah tout quoi yo botalaka ngai ba mbote na ngai belé na leki ya moto kuna nini na Bruxelles na nini na comment ça s'appelle mboka mo kiminga tambo ko na websa Bino des gros bisous à toi Joshua kala na sala ba gros bisous bon et ma mede la pesi ba to bisous parce que ba to ko pe misanga te ka nini mbote danga na ozo te nini na ozo mbote te Alpha Bumbika yoko yatina Bumbika je te fais des gros bisous yatina Bumbika yatina Bumbika des États-Unis yo to partager kaka Christiane Bumbika madame yo peut-être vous savez comment partage en tout cas na lingi bino mingi oh biso na posa na pese moi mbote moi petit coucou na osala moi pa ya Audrey nanga ma jeune fille Audrey je te fais des gros bisous maman t'aime beaucoup et voilà nous allons continuer toujours dans le lobby que le sur le makambi ya frère Maniso Mike Kalamba eza continuité nango so na cette continuité eza par rapport ya banini par rapport ya ba commentaire ngala ba ki boya na préféré mobali oyo a trompé nga que divorce. Nenga maman Eliane na lobaki parce que nobaki que l'homme fidèle n'existait pas. Ce qu'on avait bazobi maman Nito ba homme fidèle bazali wana yo le beza bon te ba ta fidèle ba te bazana ba monter. L'homme fidèle n'existait pas. Pour ma fidèle, il faut alata bonzambe katina et pour ma fidèle. Normalement l'homme fidèle n'existait pas. Pour ma penza fidèle, il faut penza bonzambe penza et kota katina ende kota na kata papa JR Tamba. Nenga lobaki nga na konyo ko la mosa ngate poza mo panzi nanga wana nda komi homme fidèle wana nde to nimaki homme fidèle mais ka boy nda lobaki ezala bango moko ba pasteur bazaka fidèle parce que to bita kama ba kuna tango tozo tala na tango tozo loba boteli ka mutu boy fioto asale le côté odongoli asale le côté okaniseli mabe na motema homme fidèle n'existe pas nanga kina loba boy nga yeni nitu maman Eliane Nito nela nga bobengela ngai nalobaki nga nalingi divorce te naza contre divorce namoni bato ebele batie ba commentaire balobi ke maman Nito divorce eza nango permis mais Bible elobi na biso tout est permis mais tout n'est pas utile na kochela bino tout à l'heure moto aza mosala ya Nzambe atanga Bible banda na Genèse na Apocalypse a rejoindre idée na nga alobi te maman Nito a raison divorce eza mabe mais avant wana na moi recette na nga lelo oyo na osala nazana mwa recette nanga na banina na kosukola maboko sokoli maboko na ngai nasokoli maboko nanga na panusi yango sikoyo recette oyo na osala mbisi ezanga na bajeune fille nango balinganga o batala nga monga bisanga bi mama sala bisata mwa recette mwa te mbisi na koma isanga nyabi mama na koma traiter na papa na osala papa ba petit plat wana ndenge yo sala kasi lo ngala linga yango wana ti na linga ka bo apprendre yango na lelo naza na mbisi o babengi tilapia naza na mbisi o babengi tilapia na nga yango tilapia mbongo mais voilà naza na mbisi na nga ya tilapia yango wana mbisi na nga ya tilapia nasi na saison yango déjà lokola na saison yango yango sanke bino bomona mpona ki na besoin na avancé yango na biso na saison yango na nini mbisi na nga na sokolaki yango bien na sokoli yango bien na zwi citron moko aboye na fini na mbisi parce que mbisi abonga citron mbisi qui passe na citron te zaka Thompson mais oh neti boy faut oskola on a sukoli yango bien na yango na basalite na surtout malamu na jus citron na fini na mbisi yo fini yango citron très bien alors na fini yango citron
na kamati na kati mwa tangawisi mwa mke nazui mbuma ai moko kaka parce que mbisi ya bonga kochacha ba ai te na kati mwa tangawisi nazui mwa mbuma moko ya ai nazui litungulu oyo eza na nazui litungulu kaka moitié nango na kamati ndembi boye na mixango na mixango na chemungwa na na bouillon oyo ya mbisi na kamati na sangisi yango bien et comme boye ndenge bomoni na pilipili na chepe na pilipili nde comme nde bomoni yango boye sikoyo na vandi sa tango mwa muke leta na zela ko mikolo papa Alain muto na libandi mikolo za mwa na mwa ala mwa mupanzi na neo abeti ko Vanessa ton mari là ton mari est en train de m'énerver. Voilà, donc Azate Mikolo va remplacer notre c'est l'intérim mais pas ya Kaba parce qu'il y a un CDI Mikolo tout dans Kaba na simani na sima caméra. Donc na saison mbisi na biso na vandisi yango en attendant pour ekota moi ko pombi ça za moi pio na banda ko zela ti réalisateur na biso lelo Kaba aye et voilà c'est quoi plateau na yango déjà bien nettoyé. Na tiango le sous mai le plateau. Voilà. Il y a un plateau. Na fokola qui a mon malam. De gros bisous à ma copine Fifi Boussa. Hein? Boussa. Miss de Miss. Miss Yolo, je te fais de gros bisous. De gros bisous à ma fille. Mais j'ai 30 ans. Le master voice te fait de gros bisous. Na chemo mafuta mkie na plateau pour que mbisi ça nini et kangamate hein mbisi kangamate. Voilà, na mbisi na biso. Yango yo. Nazo chama na four na tumango. Après to continuer masolo. Masolo na biso o tozo beta. Donc, si on mixe le bloc oignon sur la lobby, il y a un coupé ça yo pâte au yaboui. Il y a un mixage, il y a bloc oignon sur ça le pâte au. Maloba ya bangu nananga esuki na nzela botele kinga na liso ya licho lelo ya nzamba sali ba mingi basutuki nzamba sali apesi na pe mabomo ya ntongo ya lelo on appelle merci. Bon, un peu d'huile hein, pour que poisson ça nini et collecté pour la four. Un peu d'huile déjà huile yango ekolongola yango kaka eza pour que poisson na biso ça nini et comme un noir thé hein. Voilà, un peu comme ça. Fifi Kachunga. Il ça passe à Mikolo. Amour de ça me passe de Kitty. Voilà pour ça la biso. Yango. Zamba tombolinga na mosala. Tiens moi la four. Et voilà. Appelez ce four. C'est quoi maman il est à l'île sur la lèvre. Que nous avons encore un divorce. Et là, on dit que nous avons s'arrêter. Nous savons que nous avons kaka. Babu musaka likamusoke sekoi makambo ezwaka batu makambo zoka banyamata ezwaka biso batu soki makambo sekoi problème sekoi to sane to luka solution et loko ezani solution na mokili oyo ezati et loko liso toza problème ne surtout ezaka na solution nango et loko ezani solution na mokili oyo ezati na zonga la na loba na pona monaki bato ebele bazaki pour divorce surtout na yiki bato ezana ba jeune fille bona motema moke boyebi ke olumika lo bakere ba pekisa moto wa ndia ke niveau on sa ke yi ba tika ke e mo ke ni boyebi pourquoi oyebi ke ndenge mwasi boyebi ke mibali bazana ba orgueil na bango
Peniel aza mwasi. Ndenge Peniel asimi nzela kangi bisaka kende mwana. Mike so adresa ele kimokili. Aolandete. Akotika bakende parce que mokili mona ngaki na sali nini na bondeli mwasi. Soko le besa la ki bonzambe wana akomikitisa na ye abino. Nalata vraiment tenir na ngai ya bonzambe l'humilité ne va pas limiter possède la gloire comique ça fait toi petit Dieu te fera grand wana nde soko osanini akozwa abokota bato mokili amiki tisi masanini alandi mama abana ba muso baso ba mwana muke tozo mona mama Amazon na kina musikata boyebi azana bo moyeza ya kufata mama Amazon abandi na papa wembela avec 14 15 ans bavandi 46 ans ti akundi mobali na ye. Pourquoi tu poses un exemple à Némonaté? Bon, mais que le divorce ne m'a pas si bien la carte à ma botte. Famille recomposée, ça n'a pas difficulté belle. Famille recomposée, Zalaka, et le moment qu'on souhaitait n'a pas tout. Pour Zalaka bien, et pas ça bien, famille recomposée. Au moins, la famille recomposée, au coup, tu as mon ningano à un déconné, mon corps. À présenter aux grandes sœurs, Nangaye, grande sœur Nanga. Et à Boka Bonaka, Anne, maman, demi-sœur, Nanga, moi, la papa, Abisso. Maintenant, on a mis sur mon tobi qui est grande sœur. Mettons mon taquet, on précisez bien. Ah, il y a un an, mais à moi, papa abisso. Déjà, même si non, ah, il y a un an, mais à moi, papa abisso. Et la question est que Olingi à 100%, Aza Yaya, Aza mon papa. Boni bana, boni bazara, que si libala maman langue beba, ils appellent à moi sur la montagne qu'on se libala. Peut-être n'est libala bébé là qui, ils appellent faute à moi sur la libala, mais bana na mutu pour la bango, ils à la rapace. Tout que ce qu'on place, c'est que l'homme fidèle n'existe pas. On a checké en faisant la caïna, comment qui est. Donc, comment est-ce qu'on peut faire chapitre? Avec la que l'homme fidèle n'existe pas. Les gens la Bible, les ont gâtés. Matthieu, chapitre 5, verset 28. Matthieu, chapitre 5, verset 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est comme vous savez, que l'homme fidèle n'existe pas. Bon, il y a des gens qui ont basi. Mon père nous sommes en monstre dans la zone automique. Tant que les gens ont une forme, moi bataille, oui c'est policier, à l'oulier, à commissaire le quoi monstre. Mais assez déjà adultère dans la carte na carte monter manae. Le sous déjà est consommé. Pourquoi autosemble la bateau c'est encore pardon de péché? Avant que tout le monde attende en église, moi, tout ça, on a des bolim, ça m'a soum parce que Bible est yo quand le sang boit bateau m'a soumouté. Et on te comme à cause de bolim, ça m'a soum zambe papa, limbisa biso, miso nange talaki, miso nange lulaki, mato nange passer nous sommes à mato na yo muto cause à poubelle, ba ka ko ibisa ko ba n'importe quoi. Ba ba biso oyoki, ba biso oyoki, comme c'est mato non le quoi poubelle. Ya mwana il faut ko éviter ka so mo muto zo comme ta songi oyebi, mato nange za poubelle te pardon. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu, oui. Mais le lieu comment, ce qu'on entend vient de songi. Oye bien, aloba ki boy. Oye kite, kuna batonga kiyo. Oye bi boy, makamwane saneni e bomi mboka. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans ce qu'on a réalisateur, on a vu ça à faire man balancer, puis ça service traité de la providence. C'est mato sanini. Pour tous vos événements, un service traiteur et décoration, rien que pour la Providence, avec Maman Eliane Nitou. La Providence, service traiteur et décoration, Maman Eliane Nitou, des professionnels à votre disposition. Pour des mariages, baptêmes, anniversaires et autres cérémonies, Maman Eliane Nitou met tout son savoir-faire à votre service, à votre disposition. Faites appel au service traiteur et décoration, la Providence, avec Maman Eliane Nitou, l'incontournable, l'incomparable Yemei, la grande dame africaine, y a service événementiel, et sa Maman Eliane Nitou. Joignable au 06 98 10 74 29 ou bien au 06 15
31 69 90. La Providence. Kolia bien, kozala bien, nakati ya feti. La Providence. Voilà. Bino se boto tala service traité de Console la Providence ça musala oyangai oyo nzambe apesanga onga na sala en tout cas merci beaucoup na ba client na surtout ya en 2019 pour nzambe zo sala kaka merci pe na ba o déjà basi ba bandi pour na 2020 le coup mutozo nseka nzambe tata so nzambe sala bolamu salanga bolamu nzambe lola salanga bolamu so nzambe sala bolamu faut kozalaka reconnaissant na oyo asali yo bolamu. Voilà. Toyoka nanu frère Patrice Ngoyi Musoko oya yedi Bible bana la Genèse tin Apocalypse est-ce que aza pour le divorce ou aza contre ba jeune fille bata ba français vo fama to ibosani boyoka Bona tiata muke faut ça le fort la temps zote zote indika non vie place na koma na kusima sisi kote na kwa ifso nini yaona lubike soki omuni kaka ke olingo divorcé bon c'est facile hein na ide yo po soki méthode nazo pesa aussi et là papa on a droit de divorcer te na ibisa yo surtout na bayengi ya nzambe faites attention pour les amis mais somo lingo mekango conseil au pesa yango sala ba invitation ndemo sala ba invitation pour la dot parce que omoni mwasi na yo benga bato baya bato wana nyuste on bazoya yesa mwana bengeli bino po bino muzaki ba témoin libala oyo banda lelo ngana mwana mwasi yo esili kanga pena ba cadeau na bango nyuste bapesa ki yo po ozosela mutu cadeau na yo okotika na mote bravo ndenge moko ndeko kelaka na civil na biso ya leta eza na bato bengaki benga bango bapare na po bazala pene bapare mpena ngambo vraiment oyo mpenza ngambo eza lokola moto alakisi bino marque de la bête toloba ya bible wana bachiffre wana misato wana bien te il faut koboya biloko apo po bokomi sikoyo référence à bato kasoko mwana te mais oyo bazalaki bapare na ye ondelo bino bato kotindiki ye yo bakoka baparent te frère Patrice même l'église yaka na église kene na église place oyo osalaka bénédiction po basambela mpona bino benga bato invité bamodele eza bacarte d'invitation osalaka ntango bakoya yebisa mpe église bombana bakado ya bato po omoniki soki otikali na bakado bapesa mpona libala ya unité na bino okomi escrote oyebi biloko ya bato ozomonaki nzela eza facilité alo soki osali boyi te tika na yo bana tika komeka te po okenda bafardo okenda mikumba bato oso abimisaki mwa mbongo na ye walingo osala soki nini kaka po asunga kadoka mpona bino mibale soki oyoka bwani obuyi moninga soki biloko ya bato okenda ngo wana bato babalobengo escro babalobengo baaventurier eyabie te eloko siko na bana na nzambe osalema te nabundeli bino na kombo na yesu kristo bana na oyo babanda likambo oyo baza pena na mbongo eto bakufa bato babanda likambo oyo lelo na eboyi yo na sobi nazosala yango lelo elobiki que personne ne divise que personne ne sépare ce que Dieu a uni et puis ozotambola mpe bien lokola moto solo badémissionnaire oza démissionnaire ya mosala nzambe kishasa endimi yo poto endimi yo melola endimaka yo te eza bien te tanga bamessage mosusu nakomi wana na mire yango wana ezodefile tikomi bamessage mosusu wana omona yango tanga yango bien mpo oyebaki kosala oyo koyembela nzambe to koteya eza garanti ya lola te kozala na option ebele eza garanti ya lola te kobenga na bademo eza garanti ya lola te voilà osala mosala kitoko oteyi oyembi la Simon lui fait non, réparons. Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie comme tu vis encore. C'est le moment de te décider. Après l'amour, il te sera impossible de te convertir
tu seras jugé selon tes œuvres. Amen. Yango wana frère Patrice, oyoki makambo frère Patrice, il y a une Bible, banda Genèse tin Apocalypse. Yango wana lobi. Na bato tu batie ba commentaire babi que divorce. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, tout est permis mais tout n'est pas utile. Ce qui coûte l'État au bato basan, l'État a ebinza mete, les basan la kate bato bobaki basan la kate. Ce que tu as dit bato mi basan ba na mokiko ba binga ba 3 fois 5. O bazalaka lundi église, mardi église, mercredi église. Comment les chrétiens besoin divorcer qu'on les cana ba païen. Ba païen ba na mutema munene ko supporter mais ba chrétien boko kate. Frère Patrice Alobi, atos en onction, atos oyema ndenge nini, atos bimisa watu ba démon, mais soko bebisi okota lola te. Ozalo ko mwasa mabele, mais lola okokota te. Ce qui totali bien. Moto ba balali na l'état, moto balali na mairie. Ceux qui ont la demande à divorce, bah couper ça y a 2 ans. Monsieur, madame, bokende pendant 2 ans pour réfléchir. Tant mon sous boko se réconcilier. Quand des hommes au paya et ya kebe bisa makampe et kindaka. Tant bino bozo ko encourager ata pénalité. Ataka moi si nyonso ou le kenga divorcé que moi si ozo senga divorce. Tant bozo ko encourager bozo bisa un divorcé, bozo ba danger, bozo été danger ni obino bozo tiaye. Rabbi ne change pas. Rabbi n'a changé, mais les hommes changent. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Tout le monde peut changer du jour au lendemain. Tout le monde peut changer. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mon tapose à ça, comme ça, des habités. Ma belle qui, non, ça sous ma bête. Mon tapose à la kamasanga, la mouton a habité. Pour la santé, non, mais les sous, ma sangate et coquille. Alors pourquoi vous avez encouragé le divorce qui nous a divorcé? Nous allons répondre par rapport à commentaire à votre divorce. Non, nous allons encourager en mode. Non, non, vous divorcer, nous allons ça nini, bon bongisa. Ceux qui vous nous avez oh salim c'est au sala qui ma bé to sang qui bon limbisi. To y baraté sur la limbisi to la limbisi mais to baka ma bé wana na sala qui na senga des gens mais bon limbisi la limbisi là j'avance. Et bon aussi ceux qui ont ba limbisa kayo. Yo pourquoi ko limbisa moninga na yo te moninga zo salo asali yo mabe pourquoi ko limbisa ye te mais limbisa ye tant bon ti la batu ba divorcer divorce bébé ça vie à mutu divorce bébé ça vie à mutu mutu akomaka a divorcer bolingo zala ka moko wa mutu ko divorcer lelo a se remarier pour kaka na se remarier mais bolingo na ya moto na boyo kate libitu me bi mosa mbali mosa beni mobile na koma mobile na kala ke mobile pa beni mosa na komo ya mosa na kala ezala ka poni ela se ke bolingo wana esila kate moto skoye ko bala pona formalité mabali su pona bolingo penza ya bolingo te natana no biloko po aza ke tozo solola tozo lamba voilà bis la juste dans les bénité mais ezo ke bien. Donc il est bien, karaté au parce qu'il me dit c'est où mais la monter ma four. Et donc il est bien. Karaté au bien là. Nani oyo moi si nini pas ko kendelelo ake pas ba parents na ake ko mona maman, toi ake ko mona papa a expliquer pour nous connaître vraiment que Peniel nenga za wana so ake pas ya papa ake pas ya maman a expliqué bah moi lui non papa na maman ngane na awa na parce que mon bal n'a trompa kinga ya mwana na lingi souté na senga divorce. Est-ce que vous êtes sûr que ba parents ne ba ko ba ya solo mwana divorcer l'intimité mon côté a ko linga parents mon côté a ko linga mwana bala ki apo mwana ya divorcer azate amo ke mwana ye moko asa makamuna modèle na ye. Parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas obéissants. Ok, mouta bengami mwana. Ceux qui osent na mouti mo chona mokili. Vina mo mbotika la ka mwana. Je vis na mo meza na mouto benga ka papa, vina mo mboza mouto benga ka maman. Natala qui émission moko ya papa biso que son nom repose en paix. Bon, on a pas émission na eza déjà. Papa Lutumba. Abi moi papa Lutumba libosa zo mona 59 ans. Papa Lutumba na 81 ans. Mais est-ce que parce que j'ai 59 ans, je ne vais pas rester. Toi qui écoutes, mon mari, mon bel Namaza est né à famille, il a quel âge?
Mais ses parents sont encore vivants. Mais tant que papa n'a pas téléphone, ah papa m't'a benga, maman m't'a benga. C'est ça. Moi na atika la kaka, moi n'est pas ma parent. Et ça n'a pas na mususu o ba que la parent te, que parents zoloba azo yoka te ba na ndengwana pe bazali. Ba mususu pesa que parents apesi na conseil. Mais à l'égalité. Mais yo mona ndengwana, vous avez la malédiction sur la parent va apesi conseil, on lui conseil te, c'est biblique. Na comment qui eza awa. Éphésiens chapitre 6 verset 1. Et le bien dit boy. Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Bana, botosa, baboti. Et qui les sous-sous. Et le bien dit boy. Éphésiens chapitre 22. Et le bien dit boy. Femmes, soyez soumises à vos maris. Na yoki bato balobi boni côté aka basi boni côté ya basi bote ya pe mibali pe basaka bo oui si faut côté ya mibali to côté ya mibali mais chose le kambotali mo si to côté ya moi si pourquoi to so aller sur la peigner parce que peigner ma kalamba ya boyete abengani c'est elle qui a décidé de partir a décidé accueillir on dit toza ko ba que moi si oyo asengi divorce est-ce que vous que moi si so ko sengi divorce pe moi le sengi divorce oza so na droit ko balate hein. Moto a divorcé dans son droit à Kobala. Teti mukolo moko osa nini akokufa na yebite ce qui na lobi mabe. Frère Kabeza bonté. Lobati, o lobate poani. Juste kala la tala la Bible ebisa ngai Ashle nombe. Boke no fiye na Bible bo ebisa ngai. Vous avez encouragé divorce. Mais divorce c'est ebisa ka vie à bato. Divorce c'est ebisa ka vie à bana. Tout quoi encourager à divorce c'était pourquoi on peut réparer. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Beaucoup qui comprennent ça. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Parce qu'il y a qui tout ça parfait. Moyibi kutu, bakanga ye na nini na croix qu'on a Jésus kutu. Oya ba ki so za mona za mimi bikisa akota lo late. Mais oya andima ki Christ sa kinini. Akota kilo la na Christ. Les sous-mots te dit que moi mobile avec limbisa moi cité mais Bible pe lo biso ko lingi po ko limbisa adultère. Frère kabana ko c'est. Te lo bate po dans le bate ba yoko lo bate. C'est la vérité. C'est la vérité. Bible écoute le dit que ceux qui mobile avec moi na adultère, ceux qui parlent il y a ko ki pe ko limbisa ye. Mais le ko la mibali balingaka te basa ni sabango yango wana moi si soko asali adultère mobile ezaka na mal ya kolimbisa po ata soko alimbisi un jour osalika mabe yango libala bongo ekabona mais Bible pe lobi okokipe kolimbisa soki mwasi na yo asali adultère okokipe kolimbisa ye lelo tozobela kaka na telemeni mingi bato oyo balobi ke non a divorcé na ye bino boti na moninga divorcé bino bololaka bango ti est-ce que bobi ke mai kalamba yaza na jeune aza jeune aza célèbre aza boga akonga na bilamba kitoko ngala yebi bino ba jeune fille bolula Moïse Mbieti bino siko mona comme na ba internet o ba internet bolula pasteur Moïse Mbieti il est beau avec ses yeux il est charmant il est séduisant bino moko bolula c'est comme ça la jeune fille ni oyo pasteur Moïse Mbieti soka ya linga ya ko bata pona libala te o penza ko boa boy na bobo swana naka ko boy na bino ba jeune fille bino bataba Twitter Instagram tala so bonga kaka nini loba ko aboloka kaka ye oyo bolingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti pe ngayo siko yebisanga osambela ye oyo na ota mozuye kaka moi likamukyo divorce mais non ils en a sens te babongisaka lelo ni babongisaka te babongisaka nani toyoka ke passer Moïse Mbieti abota nde toyoka ke abota fini na ko pela passer Moïse Mbieti akolinga a résister bote nga lingi na ngayo te po bota ye bino na modele boluya ba ko linga célèbre kanga mte baso lingi ba célèbre voilà na ba la mbisi mbisi yango ebeli ebeli kitoko so tumembisi kolinga te mbisi ekauka te mbisi ebonkiza ekauka te mbisi fozala mwa pete lokola nina azolingana na kati ya mai mbisi fozala mwa pete lokola nina aolingana na kati ya mai ok mbisi na biso ebeli nakangi fu
Ce qu'on a d'autres on a ça, on est prêt à servir. Voilà, ma bonne ça aussi quoi. Voilà ma maman, jeune fille là, on observe que maman, la réception de moi au sang poisson, il y a mon comme traiteur, il y a papa. Voilà. Poisson en la question, n'enga rosala. Et puis ça rosali pendeko, présentation et contact. Il faut ça la poisson et donc ce rosala, et ça l'a bien présenté pour que mon tour peut ça saline aller mon sentiment. Imagine toi que papa vous t'a dit na vous t'a kotambola. Papa vous t'a dit mon sala, vous t'a dit je ne sais pas où. Maintenant ce que papa aïe au présent là, faut mukanda zate abîmé ake musala. Donc moi na balasa makemba, tona kata kwanga ezate. Po nani ndeko nanga aza awa abi ye aliaka na poisson te. Donc moi na ça na kata kwanga to makemba ezate. Yango na tiki ka poisson boye, otanga la présentation nango poisson na biso to sali yango yo poisson ko tumba ozu kwanga okati na mopanzi ou bien ozu makemba okati na mopanzi soki chéri na yo awuti musala ko bana ko soigner ça été. Ata soko yokaki ba muna ki ebu po ebi ba leson di bato songi soki ba ngaba to pa na malamu te. Ata soko yoki ke mobali na to muna ki ebu apesa mutu boye mbote to kutana na château rouge na muna ki yo avant ba ko poser la question opesa na bloka ko lia li alien na enam soko asisi ko lia sa pemi we ko tuni na boboto nyonso ba jeune fille kitoko ezali elemwe somba libala te na tondi kitoko na nzoto ba piminga libala kitoko ena osinama okozala mwasi libala te ya basa kitoko baza babali pete moza mwasi libala foza motema munene il faut ba ko supporter nani atana moi muke place de frère Patrice Alobiki bozo sabato ba cadeau oui avant de divorcer mais bozo sala pe ba image na bino botana tant de pour bosser ba fiançailles de pour bosser qui d'autre tout bosser les grands mariages bino bokane so bo divorcer pas ces accords non. Ba parents, ba suis passe, ba invité paye, ba suis passe, ba marin paye, ba échoué. Pour la cabine batumi balé, bon c'est qui mariage moins 1000 personnes, passe voilà bon personne 1000 personnes au batri qui me sana bango ba qui ko assister bino na mariage. Ne fait partie ça lobby, le mot kabona le kambuta. Ça c'est une invitation mususu, ben sabatu zo sal. Soma masara ke non, biso to sanini. Toyo kani na biso te to kabona. Siko ba invite ba cadeau ya batu banda ko zongisa moko. Ndemo ba depe ko benga bato zo motiver ba moke non na mariage na biso ne soyez pas en retard parce que mairie banda de 12h les à 15 minutes à mairie église ko banda 15h 16h banda so ko benga bato banda ko motiver ba ngo les sous basa nini ba ya ko bino bosa ni bo divorce pour bosa poser à ko divorcer ba divorce nza ba arme ya ba faible. Surtout les balles où ils en a bana, attaque tout personne ils en a bana, l'amour c'est le cœur. L'amour c'est le cœur. Pardon. Tu vas se pardonner. Tu vas ko limbisa nako. Nzambe ko tozo limbisa. C'est bon biso batamu ki to limbisa na te pourquoi? To ko ya kamikolo nyonso. To limbisa ba lubimba la tuku samona samomba. Kaba e mala tuku samona samona. Na français ba bi oneli. Elle a évité maman. Allez, mais ça va. Voilà, pour 77 fois. Bah, jeune fille, beaucoup de sous. Les gens qui ont une réponse, non, elle peut divorcer. Moi, je suis à ma baie. Je suis à la main. Je suis à la main. Je suis à la main. Bonganga nzabe bonganga ye bonganga nzabe bonga ba just ko mai ga le sko bonganga nzabe azo sabe da bonganga nzabe ina da mwana ninga za so frère mai ko ale ko ninga yo bote parce que on s'en pas la peine non o ko ninga na yo bino ba chani felo na mobilité o ko lingo ta la peine te o ba ina pena linge nanu na tana so pesa nene aboni boye ko to bosa ba bogo se nele to ba tumusu ba kosela ki ba o ba fi ba ki o lo mi da viola ki ba mo bino ko tempa la ko violer te mutu ka ko filo mi da ke de ko violer te ba mi ndene o tele na mi ba bo sa kana o tele na nena so na bi ya so la violer ki mutu ko kutu so ko mwasi kutu na lo biteke na linge mwasi si lo ba oui déjà ta ko ba kana abie ko kika wona tikanga mona ba sansuka fuko ta ma ka musoko le ba ko sa ba ninga te ko pesa ka mona conseil ya divorce te za na be so za ko participer na divorce mo ninga o me ba lisumu ce n'est pas bon bota so ba commentaire non c'est la lisusu pour ngana tikaki na nga na seli ka continuité pour na bino bo ba ki na make
ba divorcer na bango mais ceux qui va divorcer le temps pour divorcer na mobali le temps aux mobali mususu bo vana na période mo ya fiancé ti bo kende so ko bala normalement ata ba pasteur wala ba koma ke ba divorcer ba ki ko bala ba za ba na kati lo banzambe te ba lobi yo Bible lobi mo ko suka Christ te ngo lo ba ke j'avais chassé les démons en ton nom il te dira que non allez loin-toi de moi toi qui commettais l'iniquité je t'ai jamais connu. Comment yo pasteur un pasteur au divorcé na yo Bible ceux qui ont divorcé abala les sous té tikala ne wana nako si papa ya solo maman comment t'es kaba Timo kofo trega célibataire. O trega célibataire. Une veuve souvenir. Siko ndenge ni yo kendo attention ko divorcer ko mobali yo o divorcer ne bon kuno kende nde okutani. Non, mais bali bazana ndenge moko. Bazana bonne bizaleli moko. Bocha suba commentaire na ozela. Oyebi ki na siki ba fidèle tout ça que eh maman dit tout, garde ses conseils pour tes enfants. Et pas nous, et pas et puis on est dans la jeunesse na musapi. Sia bon, moi aussi je suis marié, j'ai un homme. Mon père n'a pas mbinga moula ya nzela mine. T'as la fossette. Et faut m'ka depuis on est na photo té. Moi na c'est bino conseil, ma beninga na sali bino. Je sais pas la bani ma beninga na osala bano. Na c'est bino conseil, bo ma beninga na sali. Priscilla kuna na Louvière c'est cause na sali mabe, fifika chunga. Neka Jordan na moula mbinga nde mwana. Jordan ndenga za moula na mbinga na fifika chunga yele ko kwa Jordan. Pour aller sur ce Jordan, quand on parle de mbinga na moula, ça n'arrive pas tous les jours. Ma fille, Carmel Nzouzi, quand le boss, faut qui soit ça, le patron des patrons, n'est-ce pas? Oh, t'es na boina ngaye. Oh, Boniko, Basambisaka, Bayo Kanaka, Soki Likambo, Ezali. Allez, ceux qui sont là, jeune fille, n'a pas Alexandre. Voici mon poisson. Bon, ça la boyer. Chérie, n'a pas ce qu'on moussala. Un bon poisson au salelier, au catelier mon akemba, au catelier moi kwanga. Ce qui chérie au timsala, comme on sonne ça éteint, comme on a battu que mon akemba, tu es la plus belle. S'il t'a choisi, s'il t'a épousé, tu portes son alliance. Pour ça même la marque n'est dans autres nayo. Ça veut dire que tu es sa femme. Ça sert à rien. Il y a ceux qui ont eu une société au servir rien nano. Quand on va nous poser la question, ma chérie. Voilà, la minute où on va la battre, eh, garde les conseils. Non, au conseil, on va poser à moi. On a le quoi poubelle. Oh, le bilan va la bosse, on a la condimaka. Conseil, non, l'imbaté, non, continuez. Que Dieu vous bénisse. Nous avons au chocolat. Tata Zambika au sac, mon barik. God bless you. Nous avons béni de chez nous. Bye bye.